mbote na bandeko nyonso bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision les solo ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertale lelo nazali na esengo ya kopesa information oyo na monde entier esika oyo bandeko balandaka biso kalate tozali kozongela masolo na biso na kati na radio lisolo tozalaki na mwa bankokoso mais tokolemba te na kopesa toujours ba information tosepeli makasi ndenge bana ya Kinshasa ba comprendre pe na ba leader nyonso tout oyo batelemisi population pour revendiquer na article 8 pour toboyi ba toucher yango tomoni bana ya Kinshasa ba telemi mais pourquoi Etienne Tshisekedi yo kimia na 2011 osengaki yango te ozelaki liboso tondisa basaki na yo ya bana na oyo ya bakoko na yo nsima oyo kosenga kimia me yo okomi nango eza discours na biso balakisaka biso tolobaki Congo ekozala libere na mandoki te na kimia bino bolingaki te bolingaki bitumba Etienne Tshisekedi olimisi eza mpona yo susu te ndenge oza wana masakre nyonso oyo eleki na Congo yo na ngwanda les deux pères de la nation bozali baresponsable nango ngoya makomo mlayebisi bino epuis nalongoli bino mpe nalongoli la résistance nalongoli Tshisekedi président élu eza wana azali président élu ya UDPS et Félix d'abord tolingi yo lisusu te bato basi bakufita ya pe leader moko toyoki ete mais bandeko oyo bozali kolanda biso bino moko boyebi nani aza leader nani azali kotelemisa peuple congolais bomoni na kati na Kinshasa napesi bana ya Angleterre mbote mingi pe ba félicitation na marche kitoko oyo bango basali bana ya Paris na France kuna bomoni marche eleki ya monene na kati na mboka ya France na France esika oyo Paris ningani oyo ezalaki vraiment ke marche ya monene pona koloba ete non ba toucher constitution te non Kabila dégage ya solo bana ya Paris merci mingi na marche oyo bosali biso nyonso tozali na bino de près ou de loin tozali na bino Kabila dégage pe esengo mingi na bana ya Allemagne ya Belgique ya Suisse ya Canada ya États-Unis ya Afrique du Sud ndenge botelemi Congolais totika te tolemba te Kabila il faut asala nini akende trop c'est trop bandeko na biso bakufi ebele babomi ebele mboka ebebi mais Congolais lobi turo cette fois-ci tokolemba lisusu te yango tozali ko interpeller na ba jeune nyonso tu ba vie botelema mboka na biso trop c'est trop soki totelemi te ezali pasi yango nazali ko senga mobilisation na ba mboka nyonso esalama mawa na ngai nde ezali Monsieur Joseph Kabila azali kopesa mbongo na batu ya région ya Bandundu pour basala marche ya ko soutenir Monsieur Joseph Kabila ya solo bandeko na ngai ya Bandundu vraiment ngana boyebisa bino bosala erreur wana te bo soutenir Monsieur Joseph Kabila na pouvoir bozo sala grand erreur pambate mboka esili ko beba bomoni bino moko na mbanda kandenge ba marche mi bale salami marche ya opposition pe marche ya soutien à M. Joseph Kabila mais marche ya soutien et Kofi Nanzela mais marche ya opposition et comité na suka pour na kolobake victoire et ça n'est pas ya peuple congolais Kabila dégage yango bande ko nazali ko interpeller bino bolembate tokende liboso ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale et moto toujours na kati ya bato peuple congolais yingeta